d'Ivoire il est qui bien na habité sur les artistes monsieur ça au na Côte d'Ivoire à satisfaire ba ivoirien le coin de les pas à satisfaire qui bango ba concert nyon se beta la salle wana donc le pas braza parmi les meilleurs concerts l'Afrique le premier concert où tu as le bezala était pour binomo webi ki ava biso orchestre monsieur le kay wana o ba mona ki wana ba artiste belé bazalara album ebimi mais ok beta live o beta la bango sur place bayoka eza yango te o bayoka na disque donc concert wana le 12 eleki o elanda ki entend beta mité bato oui non peut-être faire rigola na public na ivoirien ba bebani donc en fait ba zuma kambo eleka ki et pas l'autre musicien ou Salamay na Cameroun. Deuxième concert est raté pour faire le 12 dans le 13. Bah éviter qu'avant artiste dans le podium, il faut qu'on puisse se cacher. Le 20, ça le moment de ça les colonnes c'est plein. Nous les dangers. Tous les moments là-bas. Bazali sur mon baloba. Na biso na bateau bangaja kaka pour ba finga ka fiere na bateau ba pesa bango musala ba futra bango chaque fin de mois pour na ka ko finga ka biso. Allez, babima na balabala. Tu vois que moni fait rigoler, il se arrange revers à Sika, babi bino ba musicien, bozongi mpiaka. Preza za muta baka. Ye a changé na ye baka. Preza za muta lola baka. Apeyaka na ye karo tu mutema na ye sepeli. Zaku pona Côte d'Ivoire te. $350. Afuta ka pala $350 place to za banda ka banda on a travaillé puis ya coin. Mais oui, on a bien compris pourquoi ça l'a été. Et ça, c'est que l'orchestre, non? Est-ce que base avait été tout pas fait rigoler? Mazaki négligé, allez, considération des quitté. Si on a dit groupe, à me que tenir était sous côté, c'est que capacité bien à niveau, ou bien à ça qui à 100%. Non, l'orchestre n'a pas à bétati. À bétati n'a pas fait ça, la tester. Parfois, il peut répéter mon robot, mais qui dit mon robot parfois, à ça, comme il faut. Il y a des solutions de moto, à la son orchestre. Non, il y a qui n'est testé. Rossi TV, on a tout le monde à théâtre, émission, musical, political, chronical, sportical, karatécal, news on a Rossi News TV. Abonnement à s'abonner à kaka. Au s'abonner, aucune notification. Pour n'être si comme un camouelani et bébé Rossi News TV. N'est ma camou. Bonjour, nous abonnés à Rançon Télévision. Encore une fois, bienvenue à l'émission Nabino Forever. Merci de porter choix à votre chaîne, particulièrement dans votre émission Forever. Et c'est toujours avec moi, Sarah Matoumou, notre amadi, Marcelo de la presse. Toujours dans ce qui concerne l'actualité, vous voyez que faire rigolo le padre, autre amadi Mou Kwantombolo. Attends, au bêta concert, moi qui toque, on a le millionnaire dimanche passé. Alors, on a cadre qui a conformé bien de Sarah Bino. Ça a toujours branché na kati ya Rançon Télévision bo bana ko échapper na ba news nyonso zo leka awa na ba actualité nyonso plus musique na Rançon bo ça a toujours branché na kati ya chaîne na bino. Alors le nazanga mo côté na ko rendre visite pas ya Blues créateur FIFA ya ba animateur nyonso le cœur de Laetitia Longange to me ko soulane to yiba concert le millionnaire babi plein à craquer inda ki mabe. Alors ça commentaire yé mo ko expliquer biso mo nyonso eleka pour na kati. Derrière la caméra, Mirakin de Montréal. Bonne fête de femme à Madame Francis Moufouansoni. Autrement dit, maman ni maman. Monsieur le DG, bonjour à toi. Bonjour à Sarah Kung, à la Parisienne. Tu habites à Kiambi en direct de Belgique. Nelson et Kiambi boss à Moubuka. Merci pour l'agrégement de Vienangaï. Bogard de la presse à Moukantombolo. Bon voyage à toi. Just Mba Benzema de la presse, ma copine, bonjour à toi. Alors, dès qu'on a Bino, tout ça, déjà à Nakati à résidence et à Blaise Créateur, on est rejoyé pour avoir plusieurs Bino, la famille a consigné des bottines dans la salle, nous, ça, nous avons bétani, mon foulo, concert et le millionnaire. Nous avons qui image, bien yinda qui m'a bécuna le millionnaire. Tout est sur la Côte d'Ivoire, après tout bétangoté. Hein, un cadre conformé, Bino, ma sur la Côte d'Ivoire, tout bétangoté.
Alors, comme je vous ai annoncé, chers internautes de Rancine Télévision, Blaise créateur en Aïe, Montréal, Fungola Plateau, il est avant d'aller à Kitine à Papa Commanda. Donc, autrement dit, FIFA est animateur tout sans exception. On a un na lobby. Oui, comment bon déjà. Alors, tout bête à ma solo, il y a fait rigoler le padre. Tout le monde est arrangé. Donc, ma Cambouezali, Côte d'Ivoire et Yaki na Mamnango, le millionnaire se Fungoli Mamnango. Donc, sans commentaire, Blaise créateur et Moro. Faire rigoler à ses parts comment et puis vous pas jet set et je tambour je dédie cette émission spécialement à ma sœur Fanny Matumuna, Steve Matumuna et Jussi Matumuna, Chris Kachikana, ma copine, bonjour à toi. Le secrétaire est déjà là, il y a Vanessa Kitina Papa Commanda, j'espère qu'on a pu nous revendre déjà. Oh, tout bête à ma soeur, faire rigoler le padre. FIFA. Ouais. Bonjour. Bonjour Sarah. Ouais, santé normale, hein, Nangola Nzambe. Santé bien vraiment, malgré Mikoleleka qui m'a dit que ça va vraiment. Bonne faire rigoler. Ouais, les padres se comportent très bien. Tous en niveau à Kenya, ouais. Mini studio, hein, album, on est vraiment. Et on aime toujours ce temps vraiment, quoi. Donc, palais, studio. Donc, les padres, il y a un moment où tu profiter, tu avancer pour être au Kenya. Alors, tous on a sous na générique na biso ya kitoko pour asira kanga yebisaka que générique oyo oye tout ça l'émission et c'est déjà 3 jours na marché mais jour oya oye bisaka que générique o ezaka ndi na yebisaki yo oyo ke lo ke simbi. Ouais, oh biso problème na biso ezaka ke biso toko tikaka ta morte na marché pour na ba fan o balinga les pattes. Ok, là, déjà générique, tout ça qui a marché. Pour un moment où tu as préparé un double album na biso et que les caboyetés, tu vas avoir une fête, c'est tout. Ma femme na biso va se peler nango, image kitoko et puis moi pas ces allées car que mon biso to mesana au bimi na yo vandi na yo 17h pas au là tu bimi au keye est-ce que comme une façon moko ke moi bienga na biso ndeto nga ambiance na biso comme limité quoi. Donc comme si ko OK au bimi na yo 20h30 21h ambiance 4 ans. Mais bon, na copé ça peut exacter que raison pour na bonté mais yango peso contribuer na carte pour bino bozu bokangi ba boîte bozu bokangi ba bar na ba air wana tout eza air ambiance ezala. Eza quand même et bouger qui biso moké pour l'actualité l'activité quoi. Mais à part ça, pourquoi que loko ça va. Nous avons félicitations partout, encouragement partout. Biso doit continuer tout ça la boulot. Ça va vraiment pour nanga, ça va. Voilà, ce que tu bêtes à la Côte d'Ivoire, parce que tu as dit tant au bête en hôtel, tant au yaki, tu as dit moi bien, mais non, ça va. Côte d'Ivoire, il est 42. Côte d'Ivoire, il est bien. Tu kenaki, tu presté. Tu sais qu'il y a des images bien en Côte d'Ivoire, bah, ivoirien. En tout cas, je habité sur les artistes et monsieur au Kenya en Côte d'Ivoire à satisfaire bah ivoirien le coin de l'époque à satisfaire qui bango. Mais avant ils appellent mal à l'bosso to kinda capé déjà. Mais il y a tout rondé ça vraiment problème. Donc il bango bah ivoirien bah le biquet na beaucoup il y a bah concert nion se bêta mal la salle wana. Donc le padre a parmi les meilleurs concerts l'Afrique et les Congolais et puis va déclarer le padre il va changer de nationalité comme ivoirien pour au ba mona ki wana artiste belé bazalara album ebimi mais OK beta live au beta la bango sur place bayoka eza yango te bayoka na disque le biso za ke bazoka pena disque bazoka live loko a disque ndenge kaka emba na album nga yemi na disque. En tout cas, ils allaient faire fête, moko soirée, moko pour nanga, bah ils vont rien bossa na ngoti, no quitter. Puis talaka to kata na concert à Souka Brisque, biso vol les ans à 2h30. Vol les ans à 3h. Concert comme déjà 1h30. Le pas de 4 concert, bah tout plein la salle. À ce qui venait skis à lobby en tout cas, tous en vol de 30 minutes. Donc ceux qui te quitté, tu raté vol. Bah ils vont rien ba lobby, bango mo ba resomba ba billet. Na salle ba gangi bongo. En tout cas, bon, pour nous respecter, avion de la ramoutoute, moutouné moutoua, qui mara ngonga. Nous to kata a 5 pena esquisse, to kata concert. To zongi mbang pour être au na concert bis ezaki libanda na ba bagage. Et quand to sil simba moto koti na bis to ki aéroport. Donc ezaki bongo et les kaki bien.
Donc vraiment pour nanga dans un commentaire au salaté bon mon ba image pour biso tout ça ba tulunga ba bino bolunga ba preuve à l'appui bon mon ba image à premier concert où tu as le bezala était pour bino mo webi ki ava biso orchestre monsieur le wana ba beta ki na bango ba sala ki o ba koke ko sala mais le padre aye a sali pe oyo biso to koke ko sala bon mon ki bino moko ba te regarde moi ba ivoirien ba de salle ba bomi minda et zate que ba police que ba torche ya téléphone et zate que les padres tel bon micro boy non banda les padres zo manzembo bande tsuka ay mana public donc bino mo bomona ki nzembo esili ba pelsi minda ba ba gangi donc eza et là ça déjà qui regarde moi na ndenga libanda kitoko donc kolo harmonie roya et ça la pena que tozala bozala gâté quoi mais pour nanga pas trop de commentaires fois je les cas bien conseil les cas bien malgré biso ba congolais tolingi kobundisa kaka biso na biso ba congolais artiste a commis un concert deuxième concert est raté pour faire mettre les 12 dans les 13 bah éviter que avant artiste à matana podium il faut qu'on puisse cacher normalement la contraire à la soki artiste à lingaya ba pesa une grande partie pour na ya série producteur qui artiste à jouer et artiste à komaka avant matana concert partout on a derrière muké il faut qu'on silisa biso za premier concert kitoko deuxième concert comme producteur si ça makamunaye on noté to beta après concert non ba producteur ba na mwana trop bobeti concert sili bo tout la nuit sakimi ba kimaka ba to valider belé ba producteur ba kima bango ya mon raison pour laquelle concert to comment ki 22h ba to na kata salle ba ba soma ba billet mais podium ba monter te ba mise ba se présenter te pour na balance pour modo de quoi ki ke mututa pour sana wana soki ba sisi kania kati ya moni tellement les cas qui ça là qui va reporter concert et comme le mois il est 13 et comme il est 20 alma mo biso ba congolais to le la ko polémique na biso na bato bangaja kaka po ba finga ka fiere na bato ba pesa bango musala ba futra bango chaque fin de mois pour na ka ko finga ka biso allez ba bima na balabala tala makam babosani na osko to sala gino les 12 babosani yango biso peto bino to robeta concert wana ya mona mamo le 20 salle mo mona salle za likolo na se plein nous les dangers to zeli mo baloba bazali suma baloba fallait baloba susu donc ya moni mutu moko loba ke kozala congolais za bien mais pona ye a komi ko si la posa kozala congolais to congolais vivre kana ba futilité congolais vivre kana ba rancune congolais vivre kana kolanda via mutu boye congolais bundisa muninga na yemoko congolais ozomona c'est pas bien artiste abimi libanda mboka kebeta libanda pays étranger akende ko défendre bendele ya Congo drapeau ya mboka ezateke artiste akebeta kuna ka bino ba congolais bakomisi ko chola ko finga non en tout cas moi mutema passe vraiment mais pour na biso tourner le cas bien toyé na biso premier rendez-vous na biso ezali le 14 février le 14 mars le 14 mars binomo bomoni to betaki bomoni ba image binomo ko concert privé dans les millionnaires ils rappellent les colonnes c'est plein place au tchalo kolozate et puis ça va. Alors toujours maintenant tout ça na Côte d'Ivoire pour moi Mozaki na Côte d'Ivoire peut-être bino Mozaki te boyima mose banda lo bama te ton concert wana le 12 eleki o elanda ki entend betamité bato oui non peut-être faire rigola na public na ivoirien ba bebani en fait ba zuma kambo eleka ki et pas l'autre musicien ou salama na Cameroun a faut que ba fan faire rigola pas saliango et on ba fan ba boy faire beta concert. Côte d'Ivoire est un pays moko développé baza na maturité baza avancé ko le kabiso a na Congo ya mona mundela fréquentaka mboka na tropo baza ordre ba yebi droit ya moto e ba comprendre que non faire à ce qui bon on a été le monsieur là il est comment il fallait donner l'artiste l'argent son argent papa donc il va comme condamner même na producteur balobi mais producteur aventurier a gâché na nous fait ba va se préparer bazo yandoule et puis artiste avant maintenant podium azora mbongo na ye comment pesa ki mbongo te ba comprendre ki mbala moko et ka message leki na ba réseaux sociaux pour qu'on ait mis internet réseaux sociaux de makambo ba comprendre ki mbala moko note artiste après sta quitté pour producteur afro chakié
Après, bah, non, après, ça a une émission, ça a 4-5 émissions, à expliquer les fans et tout, à expliquer les Ivoiriens, bah, comprendre qu'il y a bango. Il y a un moment où PC date le 20, bah, il y a un bango. Bah, ça y a un poste donc, biso ton problème. Donc, bah, fan y a reçu pour comprendre. Donc, j'ai un autre qui m'a dit qu'il fallait na Cameroun plutôt, na Cameroun, il y a un autre qui fait na Côte d'Ivoire, il y a un bon outil. Les gars, ils vont congolais, ils vont na bon, na mort au 5 quoi. Na sens moi ya bon. Donc, faire ego là, africain et public té, ndeti mambo ça mais fallait non, ils ont bon, ils faute, il y a producteur. Alors, Côte d'Ivoire to moni faire ego là, il veut arrange revers à Sika, ba bino ba musicien, bozongi mpiaka. Range, bilom Ferrari écoute Kota, ou écoute les range. To le l'empire. Jeep wa zotambola na munene wana wazala mikolo ya munene wana Jeep wana. Yebi sanga na Jeep wana. Preza za muta bakar. Ye a changera na ye bakar. Preza za muta lola bakar. Apeyaka na ye karotu mutema na ye sepeli. Eza ku pona Côte d'Ivoire te. Ala patron aza d'affaires egola longa makambo. Ye ni mukolo makambo, ye mukolo ba faire. Rien n'empêche à payer bakar na ye. Est-ce que yo yé pas son bakar na yé pas son mona mbongo fa futa biso? Non. Aza bato bara ba compte na bango déjà c'est vimba mambo c'est vanda déjà donc artiste international les padres alonga déjà ba faire banda kala. Wana ko to wana ba polémique. To kindaki to sali boulot to zongi comme il faut. To zui pe oyo sengela ka to zwa. O biso za to ke to beti to zongi ba payer biso. Eza teke non maman na futa ndaka $350. La faute à parler $350 place de ça. Banda on a travaillé puis il y a coin. Chose une maïna courant que ça les gens qui chose une maïna courant na abonnement. Donc nazar y a 4 et quelques par mois à part tout 10 jours. $100 bah faut en $100 pour ça là. 4 sites. Ils ala wana za na borkese msusu. Bazu 50 borkese msusu bazu raté. Borkese msusu bazu te ba kepe ba beti ba kawa na aéroport. Biso benezaka toke to beti et ka to zonga même l'avion Blaise Paul a télémi après ça mon enveloppe na ye même et ka to zo kita papa c'est tout et ça en automatique biso mambwana non dato le ka mambwana bana na kota na orchestre 7e année ngo ndeto ke 8e année boy na tsaka lokole la kana te to voyager boy ata to voyager au Blaise Greta $5,000 yanga non yangai na okabana volonté nanga o pe ba futa biso wana za droit na biso wana la papa social. Voilà, nalinga mingi jina zana yo ba fanya konsi ba sepelaka na ba voix yo to yo ko mondambu pour ça plaisir na Jerez Mangoy. Ça va. Et celui na na beba sika na ndako. Na nouveau né ya sika abe na ndako. Au moins place de vendre de soko pese mu Congo berso na ngwana. Oyo ki voix uyoki bibala songi na sisi ko lobate soka na gangi ya lamuki non bato comprendre ça na boka trop la émission na yo miko na lelo mo ya sika akotisi na kati abimisi libanda ekotie ebimie ale bugana kingo lembisa mwa moke kadanse mama lembisa mwa moke manifester sentiment na yo do wana zelo mwa sika bukana kingo lembisa mwa moke lembisa nzoto donc bukana mwa moke wana za eloka mikolo basi ba mamu mibali batatu basi ba mamu wana eloka mikolo bukana na biso wana somo ebinisa ki bato le 14 na biso na salle wana na les millionnaires batutu kaka bugana kingo lembisa mwa moke cadence na biso makambo wana zelo bat bazwa na album moyena créer mingi zate po donc ya ko kama makelele te yeso kaka mwa makelele moke pas à créer. Voilà bukana tengama c'est le plaisir na ba fanya konsi c'est le plaisir na Jerez Mangoy. Bukana lembisa bukana lembisa nzoto ningisa mwa moke moni mikolo basa rebelle bakoma basali au mwasi mais yo ngo komisa no mobali vous comprenez ozu pena démarche banoko ozu lebela banoko
comprenez ba noko bazala pe na démarche changer ya omoni na lobaki kaka liboso a na to loba allez tout doux doucement to boy mambo ya brutalité to lingi makambo ya doucement soko to na sibo na lembisa kingo bu omona bena lipekekei na nzoto ezotengama na kingo ezokende ya na bi lembisa nzoto bukana mwa moke lembisa kingo bukana mwa moke basi ba mamwe mibali batatu basi ba mamwe lembisa sio eloko wana na ndule kotaka na YouTube betaka ndule na omona na public etelemi omona pe présence à Bill Clinton spawn tsengo kudi bende ya kotala le padre tala kaka frère na ye bauta banda bawenge le marqué mon homme tazana kwe na ye na ko rendre biso visite puisque mera to moni la spawn akiti azupe micro na ye abeti ba ancien succès na ye abwaki blog na le marqué ngape na meko boka na ye mwa moke et puis spawn akiti na ye c'est tout. Alors Blaise Kaita to ye bananu nini sala o gagner motema le padre boy donc comment que côté le padre ça donc voyage mon côté qui dans toujours quand tout bien té il faut kako ki na Côte d'Ivoire na ngamo problème ya mwana na ngamo wani matin ezaka que omoni même na société partout sozo sala faut que lukaka o garda ka image ya bien faut que lukaka pesa image ya bien na cop nyo sozo sala c'est très nécessaire pour patron à cause de la zaki na boutique atie yo osala moi faut imati afungoli vivre frais et longue vivre frais comme na alimentation à monene soka moniki Sarah wana bana to zaki na ye azo se comporter bien yi baraté aza respect fona se confier kana ye fona pesa ye kaka alimentation na gérer yango pour aza sérieuse. La vie c'est comme ça. Moni le padre as artiste international, as artiste munene. Et ba biso tozaka pembe na tozo accompagner. Il faut to yebake pembe na le padre yango de vie, yango de makambo, yango de toko ko s'organiser ba foyer na biso, yango de pembe na faire rigola to ko affronter ba biloko to kana te to affronter. Pour yende lumière. Et ya peli biso photo pela. Ba tumsusu oza pembe ni ya moto yebike grâce na yende ozali mais vous vivez na ignorance lelo ceux qui oza pembeni ya moto wana le soute okomo regretter ngai nazaka na nga pembeni wana elo neti ndenga na batela boulotte tala lelo ba bozo ba liboso mayele yaka na sima nga na bane oto na sali na le padre na beti musique mingi na orchestre bato na tambole petro 7 pas Didier Lacoste 7 pas Reddy Miss c'est beaucoup une année ya ngai moko soki 2 ans yanga moko na vanda kina na vana intégrer groupe le padre na moni na ino orchestre mobo ya munene ba pesinga makambo fona to ça fona respecter boulot patron na ngalinga ka boyete na sa bongo ti to ça ba chef o batira musala na to ça bango ba bi répéto 10h yaka 9h30 conseil ba lobi balance 11h yaka ta 10h30 ko manka ka ba chef te bureau wana ba zo représenter faire rigole. Vous comprenez, il faut que vous sérieux. Il y a un homme qui a gagné âme ya patron. Nga ce que ba critère tout wana naza nango. Andeo ya wana naza suna boulot. Na chal su musala na nganje. Yango zo mona chaque année nazanga ba critère pour secret animation, animateur pose na valeur na groupe. Zalaka na ba créer. Yango mute ça la force na. Pour ozo créer le soute o wana ya créer pour e bando zalaka te ba zo ba créer muto na ba pesa ko. Non. Alors et yozaka na ba cri yango mte ça la force na ngai na yebi na comprenant da eloko wana yango zo mona patron nga a considérer ngati lelo et puis nazo gagner âme na ye kaka na musala non na ba futilité non na ba flatterie non. Alors tant bobeta ki générique ya ko loko ba créer ba ninga pour ça kindini na boka yango normal nga za polyvalent nyonso na jouer rôle ya Konzardo ezaka ba créer Konzardo ko eloko te boîte no Konzardo mtaboka yango ba bloko musu ya kalavanga na ya neti batuka mbwa ba chérie ba nzele ba koma na face bloko na tu wana oya ya tuka na boka kiango
biloko ya ba Bercy baba yaya bakangi bule babwaki milinga likola yo nabwaki ba eloko ezosala bango babunda babiloko tu wana lala wana pa vraiment mama biloko nyonso wana nasalaki yango après nakota na ba 4 minutes tozobina na facilité kinti asamboka kotika sino bakopasolo na beti ba ale mosi nalingaka nzoka kala mama komache na bwaki siko babiloko na nga na bwaki ba batela ye batela donc nazosangisa ale bana nguba kaka boye donc nazwi ba ekoti sabuni yo sembe yagola vonda na ye bru na bwaka biloko na tu bosakopele mabina bangale ale yakatolia mongwele mama na bwaki yango na bwaki ba simba mukongo simba libumu simba na bwaki ba ale tudu tala répertoire costaud parce que ngamo na répertoire costaud parce que na bwaka sko yanga na bwaka sko ya baba na mai tu ezaki boulot non so azali la bienvenue ceux qui ont qui est bien té ceux qui balinga qui paye té nde kuzara boka na ko eloko te na lobi no boy oui bitona ba animateur boni o ba boka té na ko eloko riti la boka te chapi ya boka te mbidika a boka te yorobo a boka te tona ba animateur bele bazana orchestre wana ba boka te mais ndeni kuzara boka ki donc ceux qui kuzara boka ki et là c'est kaza considéré dans orchestre. Parce que l'animateur, mais Topidi, écoutez, bien nous a créé Elengi. Aïe pas Kenda Kité. Maza considéré. Exactement que ceux qui Topidi a Kenda Kité, qui a considéré, non. Aza animateur, Nandoule le 14, to Boka Ingana ye kunanga koto. Mais oui, je ne comprends pas pourquoi ça l'a été. Exactement que balongole orchestre, non. Non. Té. Ezaka kete ke kunzada zaki pété. Yorobope na mona kiete. Na mona pe yorobote na concert wana chapi pe na mona kiete. Obi chapi abokani. Bakotia ba mama bakotia. Ye ma kongola. Ye bazaki wana. Ye pas été na concert. Eza problème té pour Aza non. Aza déjà non, Kunzardo, ceux qui présentent les avez remarqué pour Kunzardo a déjà à sala da combo par rapport à Batutu na tangi wana. Na sens wana, mais l'obité qui soit qui concerte Azana orchestre non. Aye ba qui programme. Aye bi programme nga tourner chef Mabuma, abi Batutu ba be programme à commeler tout le monde. Batutu ba bi programme. À part wana, soit kazaki considéré te nde alingaka bwaka te na okoke loko ritinzele buta bwaki te me ya bwaki elaksi ki ba considérer ki e soki ke yo bini na asani ni alongo ndenga mesani biso to sala arabulo bazalaki excusez donc le boy conseil le kaki bien tout a ida na Côte d'Ivoire batana to bazali te Blaise Créateur carton to ego ya to pidi akangi kunanga na kangi koto to bwaki danger na mona mutu mota yaki na podium ma réclamant lobby pour nani chapi ayete pour nani ni yorobo ayete pour nani to moni Kunzardo te non conseil les gars qui danger les pas de bois qui danger ceux qui Kunzardo azaba au na présence ya Kunzardo akomata bois qui biloko na ye ceux qui pas zate biso to zana pona ko lakisa te ke mutu boya zate nga déjà na zawana absence ya mutu moko eko peseti et nga na zawana o mutu bozala ite na zana pona ko betango et puis moi je chante talaka eto ki Côte d'Ivoire wana les pas dans yemba Blaise kuna ranger mona ba guide digital na ba fils ya Mechola na ba Igor Lubasa tozo lia les sango na cœur nazo lia cœur comme il faut vous comprenez dans ça partout dans l'animation soko mon animateur mo azangi ko tumusama na wote po na zawana nga na za polyvalent na pupola ka bloko nyonso so na za polyvalent te nde na Côte d'Ivoire na kenenga mote so na kenenga mo na Côte d'Ivoire le pas dans le coach yem ta sala classement et match yaza lo ibengi aloka ba Morino aloka ba Zidane yende mutu aibi ke so na te jouer au place boy alors ça la bien so na beti na d alors kanga be so na tie na millier a casser so na tie na 10 alors servir baninga bien
alors le pas de tia boulay d'ailleurs Blaise Créateur tout qui na Blaise a hésité qui na yété pour y bailler déjà qui est Blaise côté kuna et l'autreeza na moti mambo na sala oyo non sala ngote pona batuté non sala ngona pona groupe ndenge zo senga in orchestre oyo bate belo tanga ki wana bazala kité o na kutaka misupe balongwaka et puis na ki misupe bazala kité donc na mimona ki déjà ka Blaise Créateur donc na sala oyo kaka ngana continuer ka posala banda na kota na groupe oyo azala te ngana osala ka musala o ngana bana ko sala batu to bazoya o bazokendo bazozonga bazoka ko se compléter quoi mais bazoka ko changer na bango bon bazoka ko changer ngoti o sature na biso nezalaka bazoka ko changer ngoti vous comprenez eza de ndenge ezalaka marka uza zawa mabuma zawa Nicolas zawa aja zawa emena monda zawa mikomba zawa kuna tozawa mais si on voyait concert à l'EPAD moni Blaise Créateur beli ou bien yété bato va comprendre que Blaise Créateur a yété pourquoi naza image valable il y a le padre pour l'instant pour le moment pour nous défendre le boulot na biso comme il faut et puis l'animateur responsable l'animateur très respect et puis o ato saka musala na sens wana moni na lobi mo mingi lelo bato ba me ko comprendre ba valeur na biso na apport na nga orchestre eza na puis fidélité ils ont compté sérieux na sérieux maman ça yango même yo na chaîne na yo ba considérer vous comprenez donc bato ba me ko zongo bongo mais sans polémique Blaise Créateur ça répond à polémique. Voilà, tout se passe bien à quatre émissions plutôt Forever. Léondi na zio boé na otika oté bien sûr que tu commis déjà na suka mo réel au salanga style mais ndé na zio lelo boé na bimisaka nyonso pour na yebi toujours. Est-ce que base avait été tout pas fait rigola. Mazaki négligé, ali considération ça quitté type de style non ka bon. Non. Est-ce que base Asen. Aïe, pas quitté c'est pas fait. Bazoye. Bon abeta te pon. Non, so moni mutu asali test bazu o moni sur un groupe T c'est que asala ki bien musala bien te ba presta ki bien te na sens wana yo so mo mutabi musala na ye pour le pas dans na fanatique abato ba musala yo ye pour apporter un plus na groupe na ye et puis ba zo ba longolo c'est que to zo ka batuté non so mo mutaki groupe ameki ko tenir ti sukate c'est que capacité bien à niveau ou bien après ça qui à 100%. Ti maboma na ba doubler mi balé. Maboma na dédoubler grâce basse na musu soza. Grâce mtabeta je n'ai qu'à ba boss. Yes, ye mtabeta. Parce que yebisanga soki ke maboma atika ba tout tenter comment maboma ye basse wana grâce à ko beta basse na je n'ai kwa maboma vente. Les pas d'après ça à tout le monde chance. So moni mutu aleka ki place na biso akoki ko tenir été bese ka pese makamba 100%. Oui ba animateur boni o mona pena orchestre bato baboka pe bi bacha pe minoko na TV ma ye pena mouvement boye akoko pesa makambo te. Bazuna bango ye me akoko pe makambo te. Na biso ko pesa makambo izaka faut à l'esprit nous les esprits. Ko kendo convaincre bato moko zala na bango te o se confirmer o s'imposer. Il a facilité. Pourquoi Ozobeta c'était il y a combo wana? Non. L'orchestre na biso abeta ti. Abeti na nuté parfois ça la ka tester. Parfois il peut répéter moko boye ba meki nzimbo moko boye parfois asala ngo comme il faut te. Yo zobeta li selon de mutu azala na biso l'orchestre. Non. Aya ki ne tester. Parfois ou mela kité ou bien presimba kité. Et l'obité kaza faux basiste. Non. Mutu soko zalo yebi no boulot betaka be mais okoki ko maîtriser bilongimo ya bato zaka na bango te. Famille mo bo mesana na bango te quoi. Il faut se convaincre bango facilement. Mais l'obité que ceux qui s'imposent quitter que bo beta te. Non. Parfois yebi no ko beta mais moi et loko moko bo kimaka na moment ba sala ba tester. Chose expliquer yo mona te musa imba ne bien ma akete se place mombo akokite. Force wana, zara force mombo. Tomoni affiche mboka sika Jérusalem ya Rit Nzele. Bonne chance. Ala ser na biso tozala na ye. Nga una na kutai. Bonne chance.
malgré que kabonezaka pasi nga na souhaité ka ba bonne chance oh nga na benga it non aza ba raison na ye dimo aza ba raison na ye privé mutu to longo aza na ba raison na ye nga na yeba ba raison ya longo le ndeni mais c'est important na benga ye ritinzele boni sœur na ngai boni o boulé nini conseil kaka te apesa nga pe ba raison na ye ke ngai bo ke ngabo ngai bo ngabo na sa makamu na nga na seke ka bonne chance na tunesko raisonner bien clair bonne chance nzamba batela yo na ne loka mabe na koloba na ye taza sœur na biso mwasi to chaka ye à l'aise na animation po aza mona mwasi nga na kozala ne agressive makasi te po aza mona mobali te aza mona mwasi donc na sens wana donc bonne chance nzamba batela ye apesa ye ba courage belé aza mutu tozala na ye quoi. Voilà, c'était la blesse créateur FIFA et animateur. Donc, Congo les canons quand la rumeur dans ma monsieur dans ma voloba ou confirmer on non parce que ba musicien na biso ya mboka bazara wana po na biso tant ba bimaka ba kindarande ko défendre le drapeau na biso puis honneur ezalaka ya biso. Donc ba congolais zarango pas vraiment bien ya ko vandaka ko loba mabe pona ba musicien na biso wana za biso monde to so mi kitisa po baza ya biso donc faut tombola rabango parce que ba monde bazo sala honneur ya mboka na biso comment to komi na suka des créateurs na ebité dynamique ça pour quand album dynamique dynastie pardon wana za fait rigola et puis o ya bino ça pour quand et mambala moko eza album kali padre ya rumba harmonie des on a regarde mon kati au international il y a world le baloba dynastie misusu harmonie misusu ouais dynastie on des premier son ouais tout en plein studio harmonie déjà côté nango presque à la fin c'est déjà à la fin en étape ba clip à ça tournage ba clip et puis annoncer déjà partir Côte d'Ivoire dans 2 mois il fait bien parce que bana toza na Côte d'Ivoire dans toye c'est que c'est déjà dans 1 mois na mois quelques semaines. Donc il faut calater harmoniser obima dynastie il y a on est tous en plein studio tout style ça c'est pour harmoniser obima pour yango ça et ça ba musique mon côté tous à la koto to beti koto to boaki koto ale rumba koto ça makambo kuna pesa makambo et là na vraiment ya moto on a poto 6 agnos avant comme ça pour tous attend et makambo susu. Merci na yo ndongo yo zo interview na parler banana longwa kota bon marché na uma bandal oyebina na te ezaki ma passe poto kuta na po ba programme ezaki belé mais yo za base ça yo yebi donc merci na yo et puis merci na ba soutenir nga na moment na zala ki malade vraiment pour santé mingane makasi Mexico ça va na pesi ba mbote na Pedro Pembele et puis mbote na nga na Alesha Kupewa mbote na yo Alesha Kupewa mbote na nga na vie na nga Nesha Pindi plein de grâce mbote na Trésor Pembele garçon de disque Trésor Pembele mbote na nga na Rigondo Mbasi mbote na Leonardo Miss Colon Koma mokonza plateau de 15 ans mbote ma maman Adrien mbote na De Gaulle Mata na Londres mbote na Orsini Lumene Orsili Malenga Orsili Lumene za biso mouvement Orsili Malenga petit na nga mbote na Arnaud Shungu mbote na Eric Ngwala mbote na viena ngai Eric Mulumba na ngai moto akumba kayo mbote na yo mbote na Maïle Dina Cheche na Londres boza ebele vraiment mbote na batutu oyo Romain Ninja na Londres na pesi mbote na Chancel Mbemba l'international le demi-dieu le grand jogo musalezo ke kitoko mbote na Junior Mapuku les saoudiens wana ba masa na nga ba jogo Junior Mapuku mbote na yo mbote les sous encore une fois na Nadine Bouili passa sœur na nga Linda 206 fibre optique na Paris wana poto solo pour le numéro de contact est plus 243 89 53 79 013 plus 243 89 53 79 013 au Blaise créateur pour la masole tangami kaka pour la dédicace pour la bateau na bois quitter parce que zenga na analyste était na maboko bato to bazwara na mutu ou artiste na bino moi so na lobi mabe bokomelinga moi reproche hein moi remarque vraiment so pe na lobaki bien bon encourager nga vraiment sans polémique merci vraiment na bino tout mama Jeanne Ndoki ya ba Jeanne Ndoki grand poète mère
Mbote na Maman Madi Wembo, Maman Madi Wembo. Mbote na Maître Béra de Prince des Amunda Soda ya Makasi, Maître Béra de Prince. Et puis mbote na Edo Muzamba l'intouchable, Yada Dango Abana, Edo Muzamba l'intouchable et Androa. Bambote na Yové en tout cas. Merci vraiment. Voilà, c'était la Blaise créateur FIFA et animateur sur le cœur de fer ego là. Hein? Katia Moussa le cœur parce que Moutou a sa honnête, il y a un débat considérable. On a un ma bête. Donc de bon mon qui absence c'est animateur Moussa na concert, ils ont un ma bête Blaise créateur a fait biso explication claire. J'espère que tu comprends que ça va indiscipliné non. Dans le but que baza sérieuxité non. Et ça quand que mon vision quand même bonnet d'ailleurs tout dit, azana pour mon passeport. Vous comprenez? Les pas dans le bas qui y a causé la race musicien mon passeport ti. Aza clair pourquoi? Ba musicien belé oya salé là ba passeport na bon na ye. Et belé ba longwa ba tika ba passeport. Moi senga passeport ezate po yebike yete muta salisa. Donc orchestre muta salé là yi. Parce que belé tika la wana. Yango moni le pas dans le bas qui boy. Oyo to abika za musicien. Sala passeport na yo na mbongo na yo. Voyage ba komema na bango yo. Poeza ke bolongwaka wana nde ba mise balongwaka. Ozu courage ko senga passeport na yo posta la wana mbongo na yo. Alors tu peux dire déjà ya kota orchestre ayeba ida ka kota orchestre ya munene. Et loka liboso faut ko lité faut ko sala ka passeport. Pour voyager ko ya brisque. Ye a passeport ne bimaki juste na ba moment tonga to kende. Da liste si et kendeki. L'état passeport est bimi na moi état et sanga ke alors ba ni matin musu bazaki na mais le pas d'attendre déjà que Blaise kende. Pas bien d'ailleurs on jouer na ngako la batutu. Ils ont un sens wana. Et le but est que net tu peux dire passeport mte bomai. À part passeport, ça n'est pas problème te. Na mito ana passeport na ye, voyage ne se roya, ceux qui chance souris côté na ye, bon mon OK na ye. C'est tout. Voilà, merci na ba fan nyonso et puis abonner nyonso à Renseignes Télévision. Restez branchés na la chaîne Nabino et surtout na la émission Nabino Forever, vous ne serez pas d'ici. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve dans un nouveau numéro de votre émission.